Kokuta na bino lisusu bino bato landaka biso na www.congolokolenews.com. Congo Lokole lelo eza kotambola na centre ville kotuna population. Est-ce que na mboka na biso tozaka na vrai parti politique et opposition toyoka population? T'es papa. Mbote maman. Tozomona ba un parti politique na mboka na biso eze ebele. Siko tozomona ba parti opposition. Ndenge yo yebeli. Est-ce que na mboka na biso tozana vrai parti politique et opposition? Maman, ezali vraiment mais mingi eza ya mabe. O pe malamu pe ezali mais o nga na yebi ya malamu. Na yebi kaka moko. Moko kasi tanga kombo nango MLC, IDPS, INC ou bien parti nini? Bon, na yebi te soki yo yebi parti on a po parti on eza yebania CDC. Nana kambakango. Ezali na papa président Mokonda, papa Kiakwama, Kiakiziki, donc bato bakonzaka parti wana ni bangwana. Yo eza si ke bango so bazui pouvoir. Oye omoni mboka penze ko changer? Na yebi si ke baza na expérience po na yebi expérience na bango na yebi ke so bazui lele bonga wana ba ko travail très kitoko yo nanga to ko se retrouver. Expérience nini ozanango? Oyo yebi o ye déjà présent na sa sala. Omoni maman na mutoyo na na salité na muto sa sala expérience za ndenge mon côté. Donc muto na na salité azo tâtonner. Faut aya ko kola, po aya ko yeba dossier on a ndenge zalaka. Mais muto sa sala ayebi déjà dossier ndenge zalaka, a robeta ngo déjà masole za la carré. Na si na suki wana. Merci. Zate. Pona nini? Bon ba flatter biso. Na ndenge nini? Baba na kolo ba bien. Mais ba koma mikota ba poste na kuna. Ba ki pa sous peuplé. Ya on biso tout monaka ba ba ngwa pantiri. Et bon IDPS. Na IDPS. Na parti nini? PPRD. Na bango tu ba rande moko. MLC. Bango tu ba marque monga 50 Zambia. Alutina biso mutu oya bien au bongsa Congo. Moto ba pantiri. Zo pas mais tato souffrir na mboka mabe. Zo comprendre. To le ba loso, to teka ba to souffrir ba benga peuple. Doit te couper 30 de l'équipe, il faut avoir pas un bateau pété. Mais tu vas compter pour un Mbogeta Molabe. Salaire malheureusement, bah qui peut peupleter, bah on a d'avoir voté, bah on doit communiquer vite le communiquer au matin. À moi je peux pleter. À l'année peut pleter. Avant d'aller peu petit moutumo, boy. À l'année tinate. Donc autrement c'est donc bien l'ingara bah on était. Pour n'anga mère. On comprend. Bah faut battre. Amona ba ki ba kisi ba sesi ba kota na pa souffrir sur le peuple ba saranza ma pa mo je vais que ba ngoto suka ba kufa. OK. Merci papa. Bon, neti biso to so ki pa vraiment masolo politique était maman. Mais o biso to yebi parti politique wa malonga, o biso to yebi. Bon, to yebi MLC kaka. MLC ba libérer biso fe na biso aya en tout cas akumbela masolo ndenge kaka ezala. Yo zasi MLC lelo soki bazui pouvoir bakokama mboka malamu nyungu bat bako souffrir te nyungu ezala te bat bako souffrir te nzale ko zala te makam nyose ko zonga na nzela. Bon makam nyose ebandaka malembe omonike avec o mutu na biso tozana ye. Bon malgré toi simbino masolo ya Damas était to yebi mutu nini fo tanga kombo. Bon ozomona ke banzela ezo sala makitoko makam sala makitoko alors soki veille ba libérer biso ve na biso aye na bino komune nan faut tanga ko Jean-Pierre Bemba Gombo donc yende ve biso tozo linga vraiment ba libérer biso ye aya afin que bon akumbela masolo ndenge to kanisa vraiment ndenge ve bon malgré tout et katana na katikati bon to linga ye vraiment ba libérer pour aya akumbela masolo vraiment ndenge masolo mezala yo pezo za si ce qui Jean-Pierre Bemba lelo a eu pouvoir. Nous sommes vraiment fonctionnaires à Rosala bien, Maramnio c'est Rosala bien, donc nous allons aux alatés, courant maï, et qu'aux zones à mboka. Bon, au moni, en fait, trop baga, nous sommes passés à la morte. Mais total, à Moutou, na débit na yena n'enga zaleli. N'enga to banda okumba masolo na ve, to ebike, nous sommes les gamalamu, et qui est malamu. Merci papa.
Bon, moi je pense dans un canyon sur la parti politique. Ils ont la canango, ça va. Mais biso tobetara c'était dans la partie politique ils ont un biso. Vous voyez quoi? Et ce ce sont des partis politiques qui ont besoin d'aider la population. Donc vision à bango ils ont vraiment moi mon boulot. Vous comprenez quoi? Chez nous c'est comme si le parti politique et comme on a un commerce. Bazan a besoin d'intérêt na bango moko personnel. Des partis politiques ni oyo yebike bazan a intérêt na bango personnel, bazan a poste à commerce, ba comme si parti politique il gable na bango bien comme si au royaume na bango. Je pense que pour moi, je me réserve de ne pas citer le nom de parti politique wana. Faut que tant ba kombo na bango po yango ne mtezo pesa mbutu donc baleke belé. Tozo linga to yeba o penza ya bien vrai parti politique et opposition. Non, moi je pense que on peut savoir conseil. S'il faut vraiment opposition à Mboka cannabis, c'est l'opposition républicaine. Parce que Mboka ils ont ni à majorité présidentielle, ils ont ni opposition, ils ont ni à société civile. Mboka ils ont biso nyonso. Vous voyez quoi? Ceux qui les attendent moninga, boy aider, bo pesa chance belé à sala natanaye. Tu vois? Oyo pe lobby au komatanaye. Je pense que comme ça to megota musa Congo. Mais le Congo, tout comme autant Moussango, Makabitumba, Bolingwezate, vous voyez quoi? Donc je pense qu'on a encore le bain, mais je n'ai pas le temps de critiquer le parti politique Tsongolo Pakala. Ils ont moins bien tout ça, mais tout ça sur le terrain. Je me réserve de ne pas citer comme un parti politique Wana. Mais tout ça a besoin d'opposition, il y a Solo, il y a Malunga. Afin que Moke Kenla. Parce que Moka n'y a opposition Zalaka. Parce que ce qui pouvoir exister, il faut opposition Zalaka. C'est-à-dire qu'il est en où opposition mon pouvoir ça marche pas, il faut pas méga aider le pouvoir. Mais chez nous c'est pas le cas. Quand vous voyez il y a un mal quelque part, au lieu de les parce que tous en mboka musute. Moi je crois que batu babo sanaka. Vous voyez quoi? C'est le moment tous en bloc toyo kana pour l'intégrité ya mabele na biso. Ça ne sert à rien de s'entretuer. Ba Congolais tout bomani trop. Mais jusqu'à quand vous voyez quoi? Moi je pense qu'aujourd'hui, ce qui n'est Moninga président de la République, c'est son temps. Laissez-lui travailler. On ne va pas vous dire qu'il va rester là-bas éternellement. Mais ça ne sert à rien à des bananes, banines. On est tous Congolais. Moi je pense que nous devons cesser ce genre de comportement. Congo est la majorité présidentialité, Congo est l'opposition, Congo est la société civile. Congolais à biso nyonso to komi na tango to kangama to kanama to zala liboke to tombola mboka na biso. Vous voyez quoi? Ça ne sert à rien. Po bundela mboka no ezate fo bima libanda eza bere grave. Po bundela mboka na yo ezate moi je suis diaspora, je réside en France. Eza solution te. Il faut to ya biso no to sangana na mboka lokola mutu moko to yeba comment faire marcher notre pays. Vous voyez quoi? Moi, j'aime pas entrer dans la discussion à Pamba, Oyo, peuple là partout au monde. Vous voyez quoi? Mais j'ai aimé quand même l'idée à Yémogo son excellence, l'idée à Zoa Kike, bah Congolais surtout fan là, tu es bah comment tu as bimisambo canabiso, n'imboglio tozanango. Vous voyez quoi? Donc on a encore le bayango wanan. En tout cas, toi bah Congolais, tango koki tolingana, totika bah tendance politique. C'est ça qui fait que notre pays puisse toujours reculer. Vous voyez quoi? Opposition, sala musala na yo normalement. Ko sala musala te parce que ba mon na yo tout ça. Non. Aujourd'hui, nous avons Kabila, c'est son temps. Surtout tout monde en moi, faille moi bien te. Tout sengo audience, tout luka mokonzi na biso, tout fan là, tout solo là. Tout le président, tout moni koto yo moi boy. C'est comme ça to lingi opposition. Vous voyez quoi? To boy babilo ko zangati na tout ça en tout cas, ils ont arrangé population. Je pense que on a encore le besoin. Merci. Merci papa. Vrai parti moko ya kitoko elingake bongisa mboko boye biango bino nyonso parti nini mais parti tozala nango ya malamu ezaka IDPS esiliti oyo nyonso to etikali na nsima wana balandaka bambongo mpona vi na bango mpona bana na bango na basi na bango mais vrai parti tozalaka nango ka yango wana IDPS kaka namonaka parti eleki IDPS na mokili eza te na monde eleki te yo talaka ya titi moko kolo eloko wana malgré comme on est président azaka sous président parti te bon azane président de la République pour apetaki seulement boye biango bon vrai parti ya IDPS kaka mususu ezate boyebi très bien
mais nga mona ya lobate bana makambu nyonso banda prêta segment to mona ki prêta loba elote asala appel ote eta ke président bien président parti politique ata mukolo moko alobate akoyi kolobelo côté po aza déjà président azo opposant te mais président fa loba biso to yebi président eza Joseph Kabila son excellence Joseph Kabila eza chichite yaza président ya parti politique ya IDPS te aza président ya République démocratique du Congo aza président pena qui a pété qui seulement mukili so muta pété seulement 48 heures bokangi était aza nani aza mais alobarate alobelo côté avandi nye alobi bo vanda kaka bo vanda nye ti suka wapi to vanda nye ti suka wapi président fo loba président est mo likam na mboka etala mate ezo tambola te président lobaka mais ye aloba elo te ata lelo soko bien akamba mboka oyo ozo mo te ke bat baso souffrir bon bozela kaka koloba suka na ngo kaka koloba kaka mais bozaka calme bozo banga nini akoloba boyoka ya koloba aloba te aloba mukoloni ni kalate ba mande zo sila aloba mukoloni est-ce que manda malonga nini bomoni yango manda malonga ezate manda moka malonga ezate mais na sepe na mituna na ondengo tuningai mais toyebi kaka Etienne Tshisekedi c'est un président de la République démocratique du Congo malgré babotoli pouvoir pour na armée yaza na minduki te biso to bundaka na minduki te biso aussi ma minduki te na parti biso kaka libanga na biso marche na biso esili ndenge tozalaki ti ndenge pe via komaki président pété seulement histoire esai nini esili aloba rande aloba te bo mo te ke bo distraire peuple pour rien maman yo so moni ba distraire yo vanda na yo mitali yo mais biso to moni ba distraire biso te biso to moni ke no makambo solo yango wana biso to za pouvoir na minduki te biso bikinde sala musala bikinde eloko eleki biki ezate yo bunana aussi mano ba arme mais suka na yo ba okanga yo kaka na minduki wana merci papa parti ya minene ezali na otanga kombo te tanga kombo te point tanga kombo oza libre toza na IDPS toza na MNC ba parti nga na yebi penda ya moi bien wangwana moi bien toluka ya bien opposition politique pour le osoko pouvoir bazu pouvoir ba okamamboka malamu tourner eza parti nini MNC IDPS o bazana associé à population parti na mibale ya opposition quoi ça si ce qui le bemba bimi azu pouvoir okamamboka malamu maman moi na répondre ya te na place wana pour la nini répondre motunga na nzambe tokolonga nzamba zate et bon IDPS papa na biso wana abunda mingi petit lelo azo continuer kobunda pona démocratie kota na kati ya mboka mais nzambe akosala pepe akoyoka mawa na ye mpe nzambe asa aoki kolela na pepe merci maman merci vrai parti politique nga pona nga wana eza opinion na nga pona nga vraiment vrai parti politique eza te mais toza nde na opposant moko pona nga parti politique ingani eza te opposition eza te mais opposant moko nde aza nani opposant na kombo na ye na tanga kombo na ye oyo nga nayebi opposant depuis bapapa na biso depuis deuxième république ti lelo nga nayebi vrai opposant azalaka ya Etienne Tshisekedi oyo azolaisa biso pongia babebe ti lelo alobaka te azane babaka pongia babebe ti lelo ye avandi bongo peut-être bayebi na ndenge na ye silence eza absence ya mutu te aza mais lora aza te nga mpe nayebi nango baproblème makambo na ye te nga selon nga nayebi kaki aza opposant otuni nga eza opposant otuni nga parti politique ya opposition mais otuni nga te ki aloba boyo bien nga est-ce que ye soki azwi lelo pouvoir est-ce que akokamba mboka o malamu crise oyo eza makasi ana kati ya mboka ekosila pasi nzala minyoko oyo bato bazomona bazotambola makolo bamakambo ebele courant eza te mai eza te est-ce que nyonso wana ekozonga mama ngai
naza nzambe te nzambe nde mutu ayebi kasi yo lobi azo vrai opposante vrai opposant yango nazotuna soki ye lelo azwi pouvoir akambi biso na mboka oyo yo omoni ke makambo nyonso ezonga na nzela selon baide na ye naki opposition na ye façon bahistoire tolandaka soki asimbi na RDC en tout cas mboka eza bien selon baide na ye selon norme na ye selon logique na ye po biso toza posa un homme capable oyo azolinga souci ya population na oyo azoyoka pasi ta neti événement otoleka na ya azala na souci ya population te so azali na souci ya population événement oyo eleki na Brazzaville alinga aloba matiki oloba ata liloba moko te naye nakoma wana soki azali na souci ya population te me makili etanga ye na élection 2011 nde tellement que yaboyi makili etanga na population na ye na bana na ye po ye naza un vrai congolais citoyen congolais aboyi makili etanga na mboka yango aboyaki makili etanga na élection 2011 po so aloba ye kake tobima balabala makili elingi etanga tolingi tokufa siko makili ya population ya bana mboka oyo ye aza congolais ekotanga bongo te nde aboyaki eloko wana nde avandi silence mais ya reportage na biso boyoki ndenge population elobi donc mingi akoloba eza te tozolobaka baparti politique bien bomo boyebi un parti politique na mboka na biso ekoma misusu ekoma kowelela baintere na bango bazalaka na basusi ya peuple te lelo bakoki kopona bango batie bango na pouvoir bakomi kosala mosala bakobosana ke bato baponaki bango ezalaki peuple yango tozosenga soki moye ezali bino bato bokozwa pouvoir bien oyo bozala baparti politique mosusu ya opposition boyeba ke peuple azali azosouffrir sikoyo bozotambola bino nyonso bozobunda elongo na peuple eza te ke elobi soki okoti na pouvoir ozwi esika ozwi ebonga obosani peuple ekozala pasi tampesi merci et pas bobo ministre ye mutu azwi baimage oyo napesi merci na Gidil Bisengo ye ni mutu aza coach na biso napesi merci na Patrick Nsala ye nde mutu amonte image oyo napesi mbote ebele et pas Christian Dis number 1 po anite Paul ambassadeur Esco Zali Flori Balekombo sur na Londres napesi yo mbote David Olito na France napesi yo mbote Philippe Kutusonga place aux en Espagne napesi yo mbote Godé Bisengo Godin Zikisa na Londres, Laetitia Bisengo, na pesi yo mbote belé, petite sœur propre, na pesi yo mbote belé, tokuta na sima, na reportage mususu, merci.